Mes chers frères et sœurs, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. J'ai un message pour vous, vous qui me suivez, vous qui avez cette habitude de me suivre. Le message est intitulé l'anniversaire à l'église d'un certain serviteur de Dieu, Charles Bameko de Bostra. Et pour vous dire que cet anniversaire n'est pas biblique. Fêter ces anniversaires de naissance, cela n'est pas biblique. Bandeko, epesenga pasi na mawa, tangu natali groupe ya bato bakekuna, pona ko fêter anniversaire, pona ko assister na fête ya anniversaire ya serviteur de Dieu. Alors, bandeko, tota la mouté, voilà, tota la mouté. Bon bandeko, na kati yango, pourvu que momoni eza anniversaire, anniversaire, il y a serviteur de Dieu, na kati église. Eza scandale bandeko. Bomoni ngulu paya batu oyo eye ko assister na anniversaire wana, bango tu mutaibi Bible zate. Bandeko za mamingi. Bango tu mutaibi Bible zate nyonso bomoni wana nabas kutu oazolo ba wana babenga kai pasteur bobo yende mutako sala ba montage esa mawa ndeko na ngai oyo nyonso eza na kati ya Bible te, c'est diabolique. Eza biloko banani bayeli bino ngo ba sataniste, bato bakina ko siba bakisi, bato bayibi Bible te, bato bakina ko luka bakisi pona mbongo bayela bino ngo na bato oyo baza ba magicien et le reste. Bayela bino eloko moko oyo eza na Bible te. Un vrai pasteur akoki ko enseigner likambo ya anniversaire te que chrétien akende ko fêter anniversaire de naissance na ye. Un vrai pasteur a prêché. Et ce qui est grave et dangereux, que anniversaire yango, fête anniversaire yango, baye ko sala yango na kati église. Tango na landi yango, et pesinga mawa. C'est pour cela, le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Mais par manque de connaissances, l'ignorance tue. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui te font l'imbangu na Bible, ceux qui te font l'imbangu na Bible, total na Galate, mukanda ya Galate, na Galate 1, 8 à 9. Boyoka Paulo nenga zolela. Boyoka Paulo nenga zoluba. Na 8 tina 9. Galates 1, 8 tina 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Neko, à des reprises, l'apôtre Paul prononce la malédiction à quiconque qui va prêcher un autre évangile que celle que eux ont prêché. Alors bien, si l'ange du ciel, à ce qu'on clair,
Soki ange ya Satan, y a ange du ciel, aye ko prêcher bino oyo ya mabe bondi mayangote parce que ange de Dieu akoko ya ko prêcher bino eloko mabe te. Bande ko mawa tala groupe abatino so kuna les insensés au Bible tous étaient que des insensés. Mutebi Bible zate. Et ça m'a mingi. Au monde bato mayele ba ministre ba nani ba musuku baza ko fêter ba anniversaire ya mutu kufa. Ah. Bande ko naibisa kabino ke. Basale nzambe baza belete baza muke. Les restes baza bato baza ko yaka ndengwana. Batuneti Bamako, Moussou a fait un anniversaire dans l'église, un certain faux prophète Mboko. N'a rappelé qui est, pourquoi a fait qui à quoi il répondre. Ponga sur le milieu, on répondre aux versets pas. Parce que ma verset nous a bloqué aux versets pas. Jésus et les apôtres n'ont pas fêté leurs anniversaires de naissance. Jésus n'a pas apôtre, va fêter anniversaire de naissance de Bamote. Ceux qui ont un verset, zonga sala vidéo zako na ngole lelo pamba tselanga verset ou bien na commentaire na yo tselanga verset exact bon et loko ezala verset té mais vous faites pourquoi tout ce qui n'est pas biblique est diabolique o ezala kati ya bible té bato bazo sala ngo c'est satanique. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas les anniversaires de naissance. Ils considéraient que la célébration d'un anniversaire était une coutume païenne. C'est pour les païens. Et ce n'est pas pour les croyants nés de nouveau. Par définition, un croyant né de nouveau, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Frères et sœurs à Christ, la Bible montre que tous les chrétiens doivent imiter ce que faisaient les apôtres et les prophètes. La Bible, c'est pas moi. La Bible montre que tous les chrétiens doivent imiter ce que faisaient les apôtres, ce que faisaient Jésus, les apôtres et les prophètes. 2 Thessaloniciens 3, 6, 7. 2 Thessaloniciens 3, 6, 7. Alors, c'est quoi l'anniversaire de naissance? Par définition, retour annuel d'un jour marqué par la naissance d'une personne. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Mais pourquoi vous acceptez de n'importe quoi? Tel un groupe on a moni awa bango nyos baza wana baza 5 ça sur combien mutebi Bible ça n'a été mutu kuto zo encourager ngo babenga kaye pasteur Bobo un aventurier de mauvais goût. Bandeko, Jésus-Christ et les apôtres n'ont pas fêté leurs anniversaires de naissance. Jésus-Christ est au banda ministère na 30 ans. Na 31 ans a fêté le côté. Na 32 ans a fêté le côté. Na 33 ans a fêté le côté. Et les apôtres aussi pareil. Mais c'est comme le mariage religieux. Jésus-Christ et les apôtres n'ont pas célébré le mariage religieux. Mais tel est l'église. Oyo azako prêcher bino eloko wana Bible lobby. L'apôtre Paul condamne avec fermeté ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1, 8 à 9. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ah, ils ont mingi. Les autres comme la bikolo nyo soko basali na nzambe, bato yo babenga mate poza basali na nzambe, alors ils font de n'importe quoi. Et ça passe, hein? La Bible ne parle pas, la Bible ne parle d'aucun serviteur de Dieu qui aurait fêté son anniversaire de naissance. Bible les la kisabisote Ezra dans l'Ancien Testament, Ezra dans Nouveau Testament, un serviteur de Dieu Oyo a fêté anniversaire na ye, na Bible ezate. Na Bible ezate. C'est satanique. Pourquoi sont moi? Pourquoi sont moi?
Et comment les gens mami qu'on fête ma date d'anniversaire. N'a pas ministre qu'on fête ma date d'anniversaire. Qu'on fête. Et ce qui est grave, dans l'église, un lieu de prière et d'écouter la parole de Dieu. Église, c'est pour nous yoka la prière. Église, c'est salama na idée, il y a prière. Les loyaux, église est comme une place à ma fête. Donc, tala n'est pas ça qu'on lit, tala n'est pas ça qu'on met là, mais on est sur l'église. Et avec des pasteurs, non, pas pasteurs, ça wana, rien, des pasteurs insensés. Oui, mais ça va répondre. Mais ça m'a wa. Bible est sur le biso. Qu'on répondre moutou, ce qu'on sait publiquement, qu'on téléphoner était répondre publiquement, c'est la Bible. C'est pour cela que mes disciples sont bien formés. Mais en effet, la Bible mentionne deux fêtes d'anniversaire de naissance à l'honneur des personnes qui ne servent pas Dieu, des païens. Bible aussi fait ça verset mi balé. Oyo batu ba célébraka ba anniversaire de naissance na bango. Ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu, ils étaient des païens. Alors bon nous langa yo serviteur de Dieu. Na moi sina yo boken église pour fêter anniversaire de naissance na bino. Bon nous la Bible serviteur de Dieu moko. Nami balete moko oyo a fêté ba anniversaire de naissance na ye. C'est une fête de païens et ça fête ba dans zambete. Parce que la Bible serviteur de Dieu a fêté moi ça té. Donc vous péchez. Ah vous péchez. Puisque ce n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique c'est satanique. Mais elle présente chacune des deux célébrations comme événement mauvais. La Bible présente chacune de ces célébrations comme événement mauvais. Quelle célébration? Oyo epesa mi balewa ya Pharaon na ya Hérode. Pande kuna ngai. Mes chers frères et sœurs, tout ce que j'affirme, que cela soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, soyez comme des chrétiens de Béret. Ne soyez pas comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Non. Il faut toutefois, dans Actes des Apôtres 17, 11, peut-être, dans la Bible, parce que ça n'a pas de comprendre. Il faut dans 17, 11. Voilà, il faut là. Actes des Apôtres 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes des Apôtres 17, 11. Paul, il faut examiner les Écritures. Est-ce que ça solo a fondé en Yemoko? Quand il y a une interprétation, il y a parole, il y a mon côté. Bible, c'est interdit, on a un Pierre. Il y a la moté. Mes chers frères et sœurs, comment ça qu'on met les et l'oko, il y a la Bible, on met l'amour, on dit Amen. Il ne faut pas qu'on le amen sur les Camerounais en clarté.
Bamako nzambe alimbisa me aza mosala nzambe te aza ya biso te bande onanga na kosala vidéo mosusu mpona expliquer bino pourquoi nalobi aza mosala nzambe te basalaka batour te basalaka batour ezalaki tel ekomi Tony Silas asali succès ekomi nani Makanzo asali succès ekomi sikoyo ye tana ye soki ekomi kaka ba mosusu so akoya kosala succès c'est comme ça na royaume ya ténèbres mosusu akoya kosala succès biso oyo toza na côté ya wana te puissance ezalaka aire nyonso nayebi loba na kocontinue nango bango ngala na bango esilaka papa pufu mona esili parce que eza biloko bazozwaka etango bazoya nakutaki kocorrige déjà avant nasala vidéo oyo alobaki école de délivrance oui école de délivrance nayebi mes chers toza na makambo eza spirituel école ya délivrance ezalaka te école ya délivrance ezalaka te na Bible eza te. On ne programme pas le Saint-Esprit bandeko na ngai bandeko sala nga matango na otala yo ozolo ba français kitoko mais oyebi Bible te donc mutu moko boye kutu yo tanga koleka ye na musika ye atangi na ndenge na ye otiki ya bano kosaka yo mais comment koza zo batina niveau na ndeko na ngai otiki ye abana kosaka yo iboye ba yango ke mutu o azana ba faute grave na kati ya Bible même yo za maladie okepa na ye po traiter yo okobika te parce que ba faute grave eza wana donc azana molimo santo te nzambe ko tika musala nzambe na yete ala ba faute grave mais pourquoi ngai bozo ngala ba faute grave te na liloba nzambe na bandaka la ko lobana bato na mutu mutolobi na ngaki wa eza faute grave tout ça lobaza contre nga ngolo balika mususu ndeko il faut osa landaka siko za chrétien faut landaka oye komami na Bible mais un chrétien a connu ko fêter ba anniversaire de naissance na été parce que c'est na Bible té mutu a fêté mon na Bible ba païen na pesa na verset biblique Genèse 40 22 toza na deux versets bibliques a ouais parler makamu ya anniversaire de naissance nyonso mi balé et ya ba événement kwa ba bebe batu bakufa toke na Genèse 40 20 à 22 anniversaire de naissance ya Pharaon soko tangi na verset 22 okokuta kuna babomi kapita bapandre ye omoni jour ya batu bazo sepela anniversaire ya Pharaon babomi mutu kapita babomi ye bapandre ye babomi na pendaison akufi zwa Bible na yo parce que ngana otangi na bino nyonso te na ko encourager paresse te oyo balingi liloba akozwa Bible na ye ya français oza congolais ozu Bible na français oluki ba Bible na ngala pour la bonne compréhension otangi na banzo ko pesa ngatorte mais kende et pas ya Charles ba mekoso bokechu tala bato azana bango ya kosakana te na ba faux enseignement comment vous la aveugle donc bino so mutu boka yaka abani ko bana bino so aleki na ba Togo aleki ba place moko ba Nigeria banini asimbi tango aye bino so bonu la ndaye parce que auti ko zo biloko ya nie na nzinzi donc aki ko zo biloko oyo ye moko azanie bino siko boza banzinzi bomoni banzinzi na nie ndenge bino boyali alors biloko oyo azui e bonopesi bambongo ebele kosakana te par rapport à biso alors sikoyo tango biloko ndeko sila yo muto kina kosambela kuna okobika na yo te otikaka kobika te ozolandaka loyenge ya batu ozolanda envoûtement ya nie na nzinzi oza ko se retrouver kuna mais ozana pasi banda ko traiter yo otikaka kobika te mais oyo bazo ko yapa nanga bo landaka ba témoignage oyo bazo ko pa nanga d'abord komona ayebi liloba après biki entre lundi na mardi na osala lo mo bomona témoignage mususu ayebi liloba ayebi ko prier abiki oyo bozo kende pa ya ye kuna déjà ba faute grave zebele moyen Alex Abino peut ko prier ezate ba seulement na ermo na landaka osuki deux fois makamso solo beza ya bien mais ce n'est pas parce que makamana solo va bien kaza musala nzambe mutu nyonso na munoko na ye makama lamo ebimana makama be na bino ngana bisa makama be te na bisa toujours malamu
Allo bandiko. Na basi vous comprendre. Na Genèse chapitre 4 verset 20 à 22. Nini ya Pharaon. Anniversaire de naissance ya Pharaon. Ba pendre kapita. Botanga na pesi na verset. Toke kisiko na yami balé. Na Matthieu 14 6 à 12. Na Matthieu 14 6 à 12. Soki na verset 11 à 12. Botanga nyoso soki na verset 11 à 12. Beaucoup de gens bakata Jean Baptiste mutu. Bakati musala nzambe mutu. Donc na ba anniversaire nyoso mi balé wana be venime zaka ya mabe ya malamu te. Alors pourquoi siko yo mwana nzambe okono sala anniversaire? Bible zo la tsayo ke anniversaire ezelo ko mabe. Na ba fête ba anniversaire wana batu bakufi. Moko ba pendre ye, moko bakati mutu. Moko bakangi singa na kingo. Ba pendre ye, moko bakati mutu. Donc kingo. Voilà, ba verset oyo Bible zo pesa biso, oyo zo la biso ke okoki ko fêter anniversaire de naissance na yo te. Ndeko ozui video oyo olandi yango panza yango epai ebele epai ba ignorant pe mususu oyo bayebi na bango te po bayeba. Alors, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, n'a-t-il pas enseigné que celui qui veut plaire à Dieu doit impérativement renoncer à soi-même? Jésus n'a-t-il pas enseigné que celui qui veut plaire à Dieu doit renoncer à soi-même? Or, la fête d'anniversaire étant tournée vers l'homme et non vers celui qui l'a créé. Or, la fête d'anniversaire étant tournée vers l'homme et non vers celui qui l'a créé. Colossiens 2, 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. Mes chers frères et sœurs, rien ne s'oppose à ce que les chrétiens mangent, boivent et se réjouissent sainement en famille ou entre amis à d'autres moments. Bapekisi batuteke, bozala ensemble, boliaka, bomela, entre famille, entre amis, Bible pekisi yango te. Mais epekisi boloba yango ke anniversaire, tout ça qu'on célébrer anniversaire de naissance, Bible pekisi yango. Ngate. Je reprends. Rien ne s'oppose à ce que les chrétiens mangent, boivent et se réjouissent sainement en famille ou amis à d'autres moments, ou entre amis à d'autres moments. Ecclésiaste 3, 12 à 13. Ecclésiaste 3, 12 à 13. 1 Corinthiens 10, 31. Alors, ce qui n'a précisé qu'il était battu, il faut profiter na livre ya Ecclésiaste 3, 12 à 13. Ngai matin n'engeza toujours complet. Ce qui n'a suka yikuna battu non, toi na verset za ko lobayango, balinga ko zwa Ecclésiaste 3, 12 à 13. Or, Ecclésiaste 3, 12 à 13, n'a expliqué binongo déjà. Ndenge lobi. Que eloko ezo pekisa, bozala en famille, bolia, bomela, bosepela, ezate. Eloko ezo pekisa mo ezate. Voilà. Alors, na 1 Corinthiens 10, 31, bazolo balelo bien. Que eloko, tout ce que tu veux faire, même aux mela, même aux salanini, mais fais ça pour la gloire de Dieu. Mais anniversaire de naissance, ce ne glorifie pas l'Éternel. Et ça, glorifier était. Et ça, glorifier était. Bande bino péché na bino ezali ekobo. Mais biloko ebele oza ba péché na Bible, batia ka bino ngote. Batia ka bino ngote. Batia ka bino péché de ekobo. Mais le reste, batia ka bino ba péché na te. Alors, je pense que vous êtes suffisamment éclairés. C'est la fin de cette prédication, de ce message intitulé Anniversaire, il y a serviteur de Dieu Oyo Boston, Bamako Charles,
ezali biblique te. Pas seulement ye. So qu'une église, okokuta, mosala nzambe azo salisa anniversaire na kati église, asomi ba kamunde le bakwanga bozoko lia, conseil na kopesa yo, bima na église wana za nzambe te. Conseil na kopesa yo ko, bima na église wana aza ya nzambe te. Oyo ya nzambe akote ya makambo wana te. Parce que ce qu'on sait verset biblique, akoluka yango akozwana yango te. Akoluka yango akozwana yango te. Onukuta bato wakende ko nalandaka bakuru. Ona nanda bakuru soki wapi. Ona nalandaka soki nini mais okunukuta ye azako célébrer anniversaire de naissance na ye oyo ezanga verset biblique. Oyo nyonso eza ya Bible te eza satanique. Oyo nyonso eza ya Bible te eza la kati ya Bible te c'est satanique. Bandeko ba sataniste na ba sorcier bayeli bino babiloko oyo eza ya bino te net kotinda ba moto ba kozukisa bato ba malédiction ba prière de vengeance biloko nyonso wana eza ya biso te mais bango bayeli bino yango parce bayebi ke le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Donc ya ye po bikate ya ye po yo contre la porte étroite ya ye po yo contre la porte large. Donc il faut appeler ça biloko eza conforme na parole de Dieu. Mais ngai na pesa bino toujours oyo eza conforme na parole de Dieu. C'est Papa Jacques, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Un vrai ministre, ou alikiba ministre mokili. Nzambe apambola bino. Oyo alingi a contacter nga 06 51 03 92 89 06 52 non 06 51 03 92 89 namoni bamusu bakendaki soki pa wapi wa sur la Belgique soki wapi oyo nyonso alandaka mateya epa na ye akutaki na mateya oyo na église atika soko sambelaka kuna o contester benganga amusala nzambe te. Musala nzambe va fêter anniversaire na kati ya ecclesia, na kati ya église, mais église eza nini? Église eza nini? Pa bato bazoko ya ko bondela na ko yoka diloba na nzambe. Eza pa ya ko présenter ba na binote, pa ya ko présenter ba si na binote, pa ya ko fêter anniversaire de naissance te, mais qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi on bebsa ba na nzambe tango yebino diloba te? Yango na bandiko na ngai, Bible le na Actes des Apôtres 17:11. Soki bateyi yo tala yango na Bible. Lucas soko yeba interprétation eza oyo balobi na yo. Nzambe apambola bino à la prochaine occasion. Merci.